Mbote mbote, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Esengo lisusu ya kozali liboso na bino lelo, pona koya kotikela bino ba message oyo, papa na biso nzambe na biso, atindeli bana na ye, atindeli peuple na ye, peuple Congo. Bandeko na ngai, esali mwa mikolo, nasali susu message ke bomona ngai te, me naza na ngai nzambe azobatela, nzambe azoloba nga na bimaka ndenge nzambe tata tindeli ngai, ndenge ayebisi ngai nasala yango na tosaka. Mais nyonso to eza malamu, j'espère que bino pe nzambe tata aza kobatela bino, azobatela bino place nyonso message oyo ekokuta bino na mokolo ya lelo. Tika tata nzambe azwa lokumu, abatela biso lisusu na message oyo apesi biso lelo, bandane bandeli tina suka azala na biso. Vraiment kimia na mabota na biso nyonso. Mes frères et sœurs, ba message oyo na ye nango lelo, na ye na ba message misatu na opesa lelo. Na ba message nzamba apesi nga pendant tout ce temps, mais lelo na kopesa misatu. Na so pesa biso ba message misatu très important, mes frères et sœurs. Soki na yebi no mo boyebi bandeko na yaka na ba message importante. Ba message oyo ezali ezo concerner mingi mboka na biso, makambo ezo salama na mboka na biso. Congo. Ba guerre oyo ezo s'intensifier, oyo banda nango kala me ezo s'intensifier, ezo koma donc makasi na mikolo oyo nyonso. Donc ngai pe nakotuna nzambe, nakovanda kaka na makolo nzambe, nakoluka koyeba nzambe alobela nga plus, apesa nga lisu ba message plus nde nzambe na bolingo na ye apesi nga ba message oyo. Na ye na message ya ba militaire oyo, ba soda oyo nzambe na biso alakisi ngai abongisi, nakopesa ngo tout de suite. Na ye na message ya Kagame, nzambe atalisi nga makambo pona Kagame. Na ye pe na message ya makambo nzamba alakisi nga makambo bato bakokutana nango na mikolo na nzela oyo ndenge toza kokende. Makambo oyo ekozwa bomo ya bato, oyo ekoboma bato ebele. Na koloba ba message wana nyonso misatu. Tika tata azwa lokumu. Na bandi na message ya liboso oyo nzambe apesi ngai pona ba soda na ye. Message oyo nzambe apesi nga, mes frères et sœurs, nalalaki nzambe azolakisa nga nini? Nzambe azolakisa ngai na mimoni na conteneur, na kati ya conteneur. Donc conteneur, toyebi conteneur ndenge ezalelaka, camion ya monene oyo ememaka ba marchandise. Voilà, po bandeko nyonso pe ba comprendre, na conteneur moko ya monene. Sikoyo nga na conteneur wana, mes frères et sœurs, na tema ye liboso ya conteneur na kati ya. Donc na mati na kati na telemi, mais liboso a porte ya conteneur. Ba porte ya conteneur ezaki ouvert, ezaki polele. Nga na se tenir liboso ya conteneur wana. Na telemi liboso, ba porte nango polele, nazo tala libanda, nazo tala direction ya libanda. Biloko nyonso ezaki na conteneur ezaki na sima na ngai. Nga na telemi na liboso, nazo tala libanda. Alors, na libanda place nazo tala, batu bazaki ebele, na moni batu. Une foule de gens, batu ebele. Donc, nakoki okonte bango te, bazaki tellement ebele, basali mulongo mulai. Batu basali mulongo. Bazaki vraiment ebele, batu bazaki ebele. Alors, nga na telemi wana, nazo tala batu wana. Comme si nazaki kozela ordre moko, nayoki mungonga molimo koloba na ngai, pesa batu oyo biloko baye kozwa. Mbala moko automatiquement, ndenge makambo molimo ezalaka, nayebaki eloko ifale na sala, na baluki mbala moko na bandi kokende kozwa biloko ezaki na conteneur, pona pesa batu wana biloko baye kozwa ndenge molimo apesa nga ordre. Na bandi kozwa biloko nazo pesa bango. Na bandi kozwa biloko nazo pesa bango. Siko biloko nazali kopesa bango ezali biloko nini? Biloko na ye kopesa bato na nyonso batelemaki bazozela na pesa bango ezalaki bilamba basoda. Ba armement ya basoda. Donc ezalaki bilamba ordinaire te, mais bilamba ya basoda, bilamba ba militaire.
ba armement ya ba militaire yango mute tonda ki na conteneur wana na bandi kozwa so na zui bilamba na zui ba armement na zui tout ce qu'il faut na pesi na mutu moko mutu anga bandi mbango akei ndeka basoda bazalaka ndeka basoda bakimilaka mbango bazaki na attitude wana soki na zui bilamba et tout ce qu'il faut na pesi na moko abandi mbango akei mususu apusani na zui lisusu na pesi ye pa zui abandi mbango akei nango donc akei ayebi direction azokende akei mususu apusani na pesi kaka ndengwana na bandi kopesa bango nazopesa bango ezosila te biloko yango mpe ezosila te baarmement yango ezosila te bilamba yango basoda ezalaki mpenza ya tashe bilamba basoda ya kaki ya tashe oyo ya tashe te oyo ya kaki mobimba te oyo ya tashe nazwi napesi bango bakei nazopesa bango bazokende nde nayoki sikoyo molimo azoloba na nga omoni arme ya nzambe omoni arme oyo tata mokeli aforme omoni arme ya nzambe ntango azoloba na nga bongo na matoi na nga nde nasituki nalamuki boye ezalaki nazalaki nauti na ndoto nazalaki nalamuki na pongi. Mes frères et sœurs, soto oki ndoto oyo message au papa pesi eza vraiment message ya munene oyo nzambe apesi biso me nalingi tososola message oyo toza na deux message oyo ezolanda oyo nazopesa sikoyo me tososola nano message oyo makambo nini oyo nzambe ayebisi biso awa ntango nga nalamuki na ndoto wana na esprit nanga donc Saint-Esprit molimo atie nga na mutu nanga ke bitumba donc nzambe na biso aza nzambe il est pour la guerre quand il faut faire la guerre il est pour la guerre nzambe alakisi nga mpenza bilamba ya basoda baarmement ya basoda autilize ngai mutu naza mutu être humain mpona servir bato wana mpo lere moko navandaki na ndoto na nga lokola mutu lere nalamuki na bi wana ezalaki baange ezalaki makambo nini ezalaki bato nini mais Saint-Esprit apesi nga discernement kolobela nga ke baange bazalaka na service na biso biso te tokoservir bango baakompagnaka biso oui bakozala baange ya nzambe pourquoi soki molimo ya nzambe ekoti na kati ya bato wana soki molimo ya nzambe ekoti ata na ngai ndenge naza boye nakoki kosala service neti ange ya nzambe. Donc nzambe a intervenir ko former armée oya ye bandeko na ngai ndenge tozoloba boye nzambe na biso asa former armée oya ye na kati ya mboka na biso na bitumba oyo bazobundisa biso nzambe na biso asa former bato oyo bakobima libanda oyo tokomona na misu comme des êtres humains mais balati molimo ya nzambe. Nzambe alakisi ngango clairement soki nzambe na biso azalaki nzambe akendaka bitumba te po aganye alingaka alakisa nge eloko wana te et puis maloba nyonso ekomami na bible elingaki ezala lokuta donc nzambe aza te ke babetaka bana ne babundisaka bana ne ya vanda alakisi ngango clairement ke tala armée oyo na formé tala bato oyo bazobundela Congo oyo bakosilisa makambo nyonso bitumba nyonso tozomona na mboka na biso. Namoni yango na misu nanga. Mais bien aimé dans le Seigneur, so totali Bible mobimba. Presque Bible mobimba bitumba na bitumba. Tokei na pesa biso parole o nzamba accompagner o apesinga directement na fungoli Bible nanga Saint-Esprit zo banga fungola na chapitre fungola na 2 chroniques. Na so pesa bino verset biblique moko eza complètement histoire na biso. Complètement makambo nzamba sali o nzamba la kisingai. Po tozo bunda tokomona armée wana na misu na biso o nzamba lati tokomona bango na kati na biso bazo bundela biso bazo libérer Congo po nzambe ye moko intervenir ndenge nzamba lobaki na passage o nazo tanga je combattrai pour vous nazo expliquer malamu to comprendre maloba nini o nzamba loba na biso jamais to vanda to kanga maboko yako bundela biso awuti na likolo akiti abundeli biso tolali pongi na bandako c'est faux lokuta
Ponini, mes frères et sœurs, bitumba ya liboso. Bitumbo ezana mokili ya liboso esalama na lola. Bitumba ya liboso esalama na lola. Bible zo biso que il y eut une bataille dans les cieux. Il y eut une bataille. Toyebi bitumba oyo Lucifer alingaki asala nzambe o ba ange nzambe babwakaka ye na se. C'est ce que la Bible nous dit, non? Il y eut une bataille dans les cieux. Lucifer azalaka ange nzambe alingaka abalukelaki nzambe. Alors il y eut une bataille. Bataille eza bitumba. Bitumba liboso esalama na lola. Nzambe ayebi bitumba. Nzambe na biso ayebi bitumba. Ayebi bitumba ndenge salamaka. Ayebi bitumba ya mabele. Bible mobimba o eza bitumba mabele. Yango nazopesa biso passage pour to comprendre yango. To fungoli ba Bible na biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Pona likambo nyonso soto associé nzambe te to ko réussir te. Na nyonso. Moi je sais de quoi je parle. Et puis ça n'engage que moi. Ponga vi na ngai liboso ezanzambe. Pona réussir, pona za la vivante boye. Pona kende na ko accomplir makambo na zo kende nango ezanzambe. Nzamba za réel, il est vivant. Donc, livre, il y a 2 chroniques. To tangi na 2 chroniques, to zui verset 20. 2 chroniques 20. Elobi na biso nini. Eza histoire ya Josaphat. Il y a la vallée de Beraka. Na yebi ke bana nzambe ba yebi histoire oyo. Batanga passage oyo. Yango parole nzamba pesinga et accompagner message wa pesinga. Livre 2 Chroniques 20 et Ebisibisonine. Son a une verset 1 na bandine bande. Les autres Ebisibisonine na tangi na kombo na Yesu. Les fils de Moabet, les fils d'Amon et des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il se disposa de chercher l'Éternel. Na lobi yango na lingala. Bible sur na livre 2 Chroniques 21. Bana ya Moabet, bana ya Amon, bana ya Maonite. Bakei koluka Josaphat na peuple ya Josaphat na bitumba. Po ba boto la bango mabele. Ba boto la bango ba richesse. Alors lokola bazalaki mingi. Basangana ki ndenge na lobi ba fils ya Moabet ya Amon na Maonite. Donc ezalaki ba royaume déjà misatu basangelaki Josaphat. Peuple moko ndenge ka bazo sangela biso. Ba keko luka basala Josaphat guerre. Lokwa bazaki ebele bazaki na confiance na bango ke bako gagner Josaphat po bazaki ebele. Alors Josaphat leur a moni bango lobi non na oke robundana bato boité. Avant na kende robundana bato na consulter na nzambe. Nzambe na nga accompagner nga po na yebi makasi ya nzambe. So na ke bitumbana na nzambe na ko réussir. Alors Josaphat a consulté nzambe. A bengi peuple na yemo. La Bible nous dit que Josaphat a bengi si peuple na yebisi bango toza ko kende bitumba o na nzambe ma avant to kende tozali ko kende na prière toza ko jeûner avant to kende na bitumba oyo. Oh Bible komeli biso. Alors tangu basali bongo basilisi. Nzambe apesi bango réponse. Toka réponse nzambe apesi bango. Toujours na 2 Chroniques 20 na kiti mwa muke na 15. Bible zo biso tangu babondeli nzambe, molimo nzambe akoti na moko na bango na mwana ya Zakari. Jasaziel. Alors, mwana Zakari abandi koloba. Azui molimo mo santo apesi message abandi koloba. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Alors, toi, le roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Réponse à Josaphat. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Demain, bandeko tozwa stilo to noté, place où. Nzamba lobi na bango demain, descendez contre eux. Descendez, tout comme descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Ti et vous
le trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Bandekoto comme présentez-vous. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Bandeko, passage salinga kitoko. Toyoka siko ndenge peuple wana a réagir. L'air nzamba lobi na bango boy. Nzamba lobi na bango, sortez. Partez devant eux. Nzamba tindi bango physique, ma bobima. Nzamba bina bango bobima. Bokendo bunda. Présentez-vous devant eux. Makamba oki mezate. Makamba kozana ko bange zate. Epsi Josaphat longola makamba obanga. Makamba obanga zate bobima. Bokende. Sortez devant eux. Bokende ko bunda. Ngai moko nzambe na kozana bino. Mais bino bobima. Vous n'aurez pas à combattre pour cette affaire. Nzamba lobina bango, moi-même, je combattrai pour vous. Mais vous sortez. Peuple on a comprendre, Josaphat a comprendre na peuple ne lokoni ni basali. Yoka Bible lobina biso. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs fils, avec leurs petits-enfants, avec leurs femmes. Ils sortirent tous. Tolandi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tososoli, Bible le binabiso, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Bango nyonso, ba telemi ba bimi, na ba mama, na ba papa, na ba koko loko. Ba bimi ba kebitumba. Mutu moko atikala ye na ndako azala ete. Frères et sœurs. Babimi bango nyonso bake kobunda na ba mama, na ba papa, na ba koko, na ba koko loko. Tout le monde babimi bake bitumba. Basali ndenge nzamba ebisaki bango. Et soki to kiti na verset oti na suka, to komona ndenge babundi ndenge bazwaki victoire. Ndenge babengaki place wana la vallée de Beraka. Babundi gagné, non seulement gagné, mais dépouiller binemi na bango, yibi botoli bango nyonso. O bango yibaki bango. Dépouiller bango na richesse nyonso, bomi bango, gagnaki bitumba wana tellement que bimaki batosaki nzambe, bimaki bakende ko bundela mabele na bango, ko bundela droit na bango, kibomoto na bango. Réagir, peuple na réagir, na mama na mwana na suna bambwana bango balandaki bango. Mutatika la inanda kute. Bible ebisi biso nini bazwaki victoire. Bazwi na richesse. Baganyaki bitumba na ngomba wana. Bitumba wana ezaki victoire na bango. Pourquoi po babimaki bakendeki kobunda? Babimaki. Balalaki pongi na ndaku te, babangaki ba adversaire na bango te, malgré que bazalaki tala ebele koleka bango, ezalaki 3 tribus mobimba. Ba tribu misato esanganeli tribu moko. Mais tribu moko ne beti ba tribu nyonso misato wana. Eza exactement. Donc eza lilobo nzamba pesinga na makambo a ebisi ngai. Nzamba ebisi biso en aucune fois to vanda na ndaku na biso, to tika bitumba na biso, to robunda mukolo mususu, to rotinda batu mususu, to bakoko na biso. Non. Bible ebisi so le contraire. Bible elobi na biso to bima. Frères et sœurs, avant na kota na message yo ami balé po na temps na biso. Bible je ebisa biso boye. Mutu nyonso to azane loko nzamba pesa ye na makasi nzamba pesa ye. En fait, ngai ngam na lobby eloko. Pourquoi? Parce que oui, c'est biblique. Eloko nyonso nzamba pesa yo. Makasi nyonso nzamba tia na kati na yo ndeko. Tia yango po na mboka na yo. Bundela mboka na biso ne loko nzamba pesa yo na makasi nzamba pesa yo. Eloko nzamba lamu na kosala po na ko défendre mboka na biso salango. Défendre mboka na biso ne loko wana. Soko za makasi sala ba message sala message. Soko za makasi na ko bima libanda ko protester bima libanda. Soko za makasi na révolution to bimi libanda na révolution. Soko za makasi na maloba
loba maloba. Et nga na koyebisa biso mes frères et sœurs que maloba. Maloba eza arme ya liboso, la parole. Arme ya liboso to lalaka nango to lamukaka nango, to sombaka te nzambe apesa biso ngo gratuitement, c'est la parole, c'est la bouche. Livre à Proverbe yebisi biso, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. So na pesi biso verset moko awa Jérémie. Toke na Jérémie, hein? Jérémie 18, ezo yebisa biso boye. Jérémie azalaki tellement ko énervé peuple wana, po azalaki ko yebisa bango makambo ya solo. Azo kota na kati ya ba entrailles na bango. Makambo nyonso basala na kobomba na Jérémie aka ko yebisa bango, c'était un prophète. Un prophète on nzamba salaki grâce à mona kasoka taliboe nzamba ola qui c'est juste. Alors abandé ko kende ko pasola mitema na bango bandé ko yebisa bango vérité. Il leur disait des choses bandé ko faire trembler bango. Alors ba c'est décidé ki ba bifo ba boma Jérémie. Po Jérémie azolo ba makam na bango, azo mona makam na bango. Moi ba bomba nezali susute ba bima ina poisa. Kindoki na bango bima ki libanda. Alors ba yokana ki ba boma Jérémie. Mes frères et sœurs, botu nanga balinga ba boma Jérémie na nini? Na minduki te, na bambeli te, na banzete te balinga ba boma Jérémie. La Bible nous dit, hein? Ba yokani balobi boy. Jérémie 18, totangango bien. Venez, tuons Jérémie par la langue. Balobi ba boma Jérémie par la langue na maloba. Bande, est-ce que vous vous rendez compte que malobe bomaka? La Bible nous le dit. Et moi, je sais que c'est vrai. Mouto etiza ba parole ta sala ka erreur. Nyonso salama na liloba. Même nzambe na biso akela mokili na liloba. Cette parole tolala na to lamuka na soko za makasi na ko saka pona mboka na biso saka loba. Nyonso yo ko lobe ko salama. Nzambe moko ebisi biso poto ebake malobeza arme ya liboso nzambe lobi na biso to ko kanga na se ya ko kanga likolo. Ozana tina okendo luka minduki te soko zana ngote. Soki nzamba apesi yo monduki te po bunda apesi yo maloba. Eloko nyonso ozana ngo utiliser yango pona mboka na biso. Et ko sala ba effet. Voilà mes frères et sœurs, wana ezaki message ya liboso papa apesaki biso. Na ke na message ya mibale nzambe atalisaki ngai Kagame. Mes frères et sœurs, nzambe atalisi nga Kagame ndenge nini? Na lali nzambe azolakisa ngai nazotala télé. Siko télé wana nazotala ngo nazotala télétexte. Toyebi télétexte. Télétexte information en écrit. Information ndenge zaka en écrit. Ezaki info te mutazolo ba mezaki en écrit info texte. Alors nazotala namoni ba écriture ezobima na télé. Bazokoma na télé nga nazotala. Siko makamba bazokoma actualité namoni actualité siko nakomi kotanga makamba zokoma sikoyo nazotanga bakomi information bakomi nini bakomi Kagame aza lisusu na kiti ya bokonzi na Rwanda te. Kagame n'est plus le président de na Rwanda. Ah bon nga sikoyo nazotanga mais motif nini to na ndenge nini bakomi yango na information wana te mais bakomeli nga kaka o nazali kotanga ezalaki ke Kagame aza lisusu mokonzi na Rwanda te, aza lisusu na kiti ya bokonzi te na Rwanda. Na kamwe na ndoto na sutuki ezalaki ndoto. Mes frères et sœurs, na kumisi ka nzambe, na kumisi nzambe na bilo kola nzambe alakisi nga, alors nzambe azosala likambo. Mais loko molimo alobi na ngai de plus que ça, oyo na kumisi nzambe na ko sosola yango eza nini? O na lingi bandeko to sosola. Eza ke biso bana Congo tozana devoir. Tozana devoir na mboka na biso. Nous avons un grand devoir. Oyebi bandeko to nazomona ba distraction belé o biso bana Congo tozana ngo ezolekelanga na comprendre te. Na comprendre te. Congo est mboka na biso, mais tozo agir lokola deux fois nyonso te congolais nyonso te excusez-moi, mais to yebitan quand je parle comme ça, eza na parti mususu ya peuple na biso ba congolais c'est comme si problème oyo makambo mboka na biso zo intéressé bango te, ezo concerner pe bango te.
toyebi yango malamu. Et pourtant na ngonga oyo ko biso peuple Congo ata mutu moko talinga aza na distraction ata mutu moko te na lobi ata mwana bomoni ndenge nzamba lobi na passage oyo na uti kotanga bozwa na bana na bino na basi na bino bobima bana bokene bitumba ata mutu te. Donc balinga bata na ba réseaux sociaux na biso ba réseaux sociaux makambo to salaka ya mikolo nyonso quotidiennement échanger comme ka mboka na biso et comme ka kosilika pona mboka na biso comme ko revendiquer comme ko telema pona mboka na biso. Mais est-ce que yo ndeko zotalanga est-ce que 100% ya ba congolais baza ko défendre mboka na biso baza na makambo mboka na biso ou bien une grande partie eza na makambo susu o eza rien à voir na mboka na biso o eza na tinate. Et c'est ça qui me fait mal. Mawa pona kotala bandeko na biso bazo agir bongo baza nanu na kati ya makambo bongo na ngonga oyo. Et pourtant, la libération avance. Nzambe tanga la kisinga armée, je sais, moi je connais comment Dieu fonctionne avec moi. Naebi ke tanga nzamba la kisanga likambo. Na omona likambo zo salama. Na lobaki mbala moko, po nzambe mtaebi sa kinga talisa nga yango ke Congolais nyonso komona libération à Congo te. Et c'est vrai. Quand on est dans la distraction. Tanga nzamba la kisinga Kagame boy. Molimo nzamba zo ebisangai. Que biso nyonso bana Congo toza na devoir ya ko combattre système. Ezato luka kutu liwa ya Kagame te. Mais to détruire, to bomande système Kagame, système o evandi na sima ya Kagame. Il y a des choses cachées na sima ya Kagame. Bazui Kagame batie liboso, mais bato babombani na sima Kagame, so batie ka Kagame boy, to mon bilongi na bango nyonso. Mais soko za mwana nzambe oyeba bilongi na bango nyonso. Ponga na cité bango te. Nzamba permettre ngate na cité bango. Mais soki to longoli Kagame boy to mona bilongi na bango nyonso. To ko mona ndenge to lobaka bango déshabillé, nu. Donc koluka liwa ya Kagame ou bien so Kagame akufi lelo po ndenge information nzamba pesinga po oneza contact na nzambe za nzambe azo tangisa nga makambo wana soki lelo Kagame admettons ndenge balobi n'est plus kozana kiti na bokonzi te ekoki koloba ou alongwe na kibokonzi bas faire sauter ye po basala yango plusieurs fois bato na bango bazwa basalela bango ebele na bamboka baboma bango baboma Kadhafi asalela bango baboma ye ba Saddam Hussein basalela bango baboma Saddam to mona nde baboma bango na soni bakufa baliwa ya soni po nini po basosola kite bato na baza bato au travailler na bango te baza bato pe sa confiance te bazo sekisa o pour un intérêt pour un temps après ba faire sauter baliaka na sani ya ndoki te. C'est ce que Kagame fait. Na bato nyonso bazana Kagame. Na mboka na biso moko ya beaucoup de traîtres. Beaucoup de traîtres. Mais bango nyonso. Quand le Saint-Esprit me dit le système, il faut détruire le système. Biso toza pona ko détruire le système. Yongo na lobi soko ebi ko loba loba. Po bandeko boyebi ndoki asala andeni. Yo sokutana ndoki bo vandi bo sololi azo ebiso bonga na yo lokayo na yo lia yo. Nde eza bonaye ko botolo biloko no nyonso. Oza na ngopona osepela te ndenge oza na bomengo nga kombo na nga ndoki nga na ye pona lia oso mona ye non bo bayaka ndeni baloka batu ndeni kasi na maloba te malédiction par la parole tango yo lali na ignorance bazo bimiselo maloba bazo loka yo na maloba. Kagame nenga zawana aza ya telemi liboso batu moko baboma na simane so bomoni bango bandeko bokweya obobando chaka na yo pe ezalaki nde yo eza nde bongo na sima Kagame batu babombani eza système c'est le système là que Nzambe a détruire déjà spirituellement tant alobi nanga Kagame n'est plus c'est tout le système de Kagame qui est parti. Système à Kagame eza souté. Na miso nzambe zo exister souté. Ce n'est qu'une question de temps. Na sepelaka na nzambe oyo na kumisaka ye po makambo alobaka sala kango. Ngamboka na biso na monango jamais ba zu yango nzamba la kisanga penda ke oui
mwana na ngai lokwa na lakisa ko makambo tala mboka na biso wana mboka wana nga na kela na tina mboka wana nga na kela na bilaka na eloko makanisi na ngai nasala ba plan na nga na mboka wana na ndimi mboka wana ekende nanu nzambe alakisanga bongo te ngai nzambe ayebisanga makambo mosusu oyo naza nango nayebi ke ekosalama moko moko ekosakomplir nayebi ke makambo wana nyonso esalama namona mboka na biso te bakati yango ekekoto oyo ezongi boye non ezalaka toujours mobimba et nzambe azolakisanga même je vous dis mes frères et sœurs nzambe po alakisanga ke mboka wana eza mboka makambo ebele Congo nzambe alakisinga lisusu ndenge mindele bakoya ko immigrer na mboka na biso donc il m'a encore confirmé ça naza calme na nga nyonso ezosala nga nde pasi ya komona bandeko na biso bazokufa bato bazokufa mpona esengwa bato mosusu nyonso wana bazosala na bango eloko te po ata nyonso bazoyiba bakomema yango epai te tomona bato boni bayiba bakenda nango epai te bakenda nango nulle part ata mpe baoyo bayibaki oyo bakufaki batiaki bango na kati ya cercueil na bango eloko te bakenda na eloko te bandeko eza pasi bomoni bandeko ngai nzambe apesanga nayebisanga bino mbala moko apesanga message ya Mobutu me napesa na ngango te napesango nao te azalaka na esika bien te atongaki ndako te ezalaki message ya ndako napesa nao message wana te naopesango je sais qu'il a une famille aza pe na bana aza pe na bakoko ça fait mal mais c'est comme ça il nous a dirigé aza sous mutu privé te pe atikala kozala mutu privé te. Mais combien de richesses Mobutu a vendelaki? Puissance nini Mobutu a présentaki biso? Puissance nini a présentaki biso mutuana? Mais il est parti avec rien. Et pour partir où? Tout le banini Mobutu azaki saint, c'est faux, archi faux. Azaki sainté. Ezana makamususu ye moko na nzambe na ye bayokanaki te abongisaki te na nzambe na ye. Dieu m'a montré ça na lobi na pesa na message wana te pona koloba nini pona ko ba mema benyo sona pourquoi faire avec intérêt nini ya bato ba osala biso mabe bazo boma ba congolais modèle bazo boma. Mes frères et sœurs lelo ngai na musala lelo na uti musala nde na zaboy collègue nanga bandi ko beta lisolo ebimika abo je sais pas d'où soki pe nzambe mutalinga ke bima na l'air wana abandi beta lisolo a guerre a viva guerre à Kosovo azo expliquer biso makambo monaki na âge azaki nango soka zaka so na 16 ans soki 15 ans azo expliquer biso makambo monaki to vandi na pause biso na côté na biso groupe na biso to vanda rapenda mesa munene to solo la comme une famille. Oebi mes frères et sœurs akati ba misusu appétit makambo za ko loba akati batu musu bazaki na bango moko mindele bazaki na ba kolomboka ba étranger pe tozaki na toza bikolo ebele akati batu musu appétit mais asisi ki koloba tango asisi koloba ngana bino moni makambo nyonso lobi omoni ba atrocité nyonso yo lobi wana yango ezosala malelo na mboka nanga batu nyonso babaluki batalinga batu mususu bayebi bamonaki yango oui mususu alobi ngai na yebi na monaki yango malinga ekoloba te atroce ekati batu appétit bango baza pour rien même mikolo mboka eza système c'est le système. Oh nzamba détruit, oh biso tozo bimisa na munoko, oh biso tozo détruit, c'est le système. Eza Kagame ye mokote. Yango na ke na message wa misato. Pona koyebisaka bato baza na sima Kagame wana. Bato bazo kolia na Kagame, oh babombani na sima babimisi Kagame liboso. Bana na ye moko Kagame. Na bato nyonso bazo entouré po bit na bango eza moko. Bit na bango bandeko na ngeza kutuka po bakata Congo te. Po kokata Congo babanda yango esimba kaka te. Ils n'ont jamais réussi. Ya kosala yango.
Na uta ko pesa message moko na pesa ki kala mingi te. Na nzamba alakisi nga ndenge mboka ezokabwa na penza. Alakisi nga makambo ebele na lobaka. So totali na ba video to mona makambo tolobaki to sosola makambo oyo samela biso. Na makambo nzamba zo ba nazo mona ngo. Alors but na bango ezali mes frères et sœurs bakata kaka Congo te me babotola biso mboka mobimba. Je vous ai parlé plusieurs fois, mes frères et sœurs, il y a moi Simoko. Une femme. Moi Simoko ba bongisa ye. Ba bongisa moi si on a boye, ba moi si on a na lobby li kamne mais moi si on a foi se repentir. Nzamba zo insister ngai na lobby la moi si on a na tanga ye. Moi si on a de mutania ko ya ko accomplir ko pesa mboka mobimba. Congo na biso il fallait que ne mobimba ndambu te. Biso ba nga baboto ya biso mboka mobimba. Yango na bato nyonso fo ba se repentir po makambo esama na mbulu. Nzamba lobai nanga 2024 to côté za caisse, c'est une caisse. Une caisse là on paye. Eza mbula ya pamba te, eza caisse o bato ebele bako futa. O bato ebele bako restituer. Ko zongisa. O ba yibaki ko zongisa ko futa o basalaki. Nzamba zola kisanga message oyo sa kinga somo. Eza ba message on a zui kaka mikolo elandani. Tozaki na autoroute. Na autoroute wana ngai nazaki na voiture na bana. Sikoyo na kati ya voiture tozo rouler nazo conduire nanga kaka ndenge na conduisaka normalement. Normalement nazo kende nazo conduire malembe ndenge kaka conduite ezalaka normal, pas exagéré, pas normal. Si qu'on a autoroute, on a autoroute à monene ezaki na 4 bandes, ba bande ezaki 4. Donc ce qui fait que ba voiture ezaki ebele. Si qu'on ba voiture wana mes frères et sœurs, nyonso ezotambola mabe. Ba voiture nyonso ezotambola mabe. Ba voiture ezotambola na désordre. Oye utiawa, oye zongiawa. Et koti asenga nzela oyo uti kuna bazotambola tellement mabe. Ba voiture ebele autoroute eza monene bazotambola mabe. Alors à un moment donné mes frères et sœurs nga siko na ndoto na komi komona ngo dangereux. Na komi bato bazotambola mabe. Bazotambola bien te na remarquer que na kati na nga na yoki penza molimo koyebisanga sala attention. Zonga sima tikala pena sima zana pembeni ya ba voiture o nyonso tu. Sans que molimo ebisanga eloko nini ezo ya liboso. Donc biso to bengaka bato moki ba bengaka intuition. Intuition na yo. Yango na phrase sosoko ki molimo azo lobela yo. O to yoki intuition no ezo lobela yo. Eza intuition te. Eza mise en garde de Saint-Esprit penza zo tia ko sala ka tembena soko yoki penza eloko mabe meka ko kolanda yango omona tango longoli ka likambwana eloko moko tika lo salama. Alors biso tozo kende bongo l'air molimo alobi nanga bongo na s'abstenir na zongi pe na tikali pe na kona ngala mandi ko ralentir na zo luka pe na za na kona ngai. Mba moko na ba voiture wana ndenge zo tambwa na deso biso tozo tala ngoka koka moi. Donc c'est incroyable. Na minute muke mes frères et sœurs voiture moko euta ki soki wapi yango soki bimela ki wapi. E yembala moko e beti na voiture moko. Tango e beti na voiture wana choc elekaki tellement makasi. Voiture wana est sautée. Voiture wana est sautée. Tant voiture wana est sautée. Et zui musuto ebi ndenge choc accident ndenge zalaka. Bato basi ba mona mwa ba accident ou bien moto nyonso conduisaka. Yo moko ressentir que soki ata soko freiner makasi ndenge nzoto no eko sala na kati ya mutuka na yo. Alors choc elekaki tellement makasi salis ko film obimba ya accident mais accident nini. Donc ba accident za ka voiture ko ekomi lokola ba gumbi yango.
Mes frères et sœurs, l'air et sali bongo, et beti tema ba kano moko. Mbala moko molimo place dans laquelle molimo zo ebisanga ina. Donc na freine na telema. Na za musika na tema na roule lisusu te. Na bandisko ko freine, na zo freine pona kende ko luka ko telema. Na seconde, mes frères et sœurs, na oki lokola ba beti loko moko. Na ebite loko ngo utaki likolo, lokola kake. Na ebi moto wana place utaki te. Mes frères et sœurs, ba voiture wana nyonso eziki. Moto epeli. Mes frères et sœurs, bat bazo ganga. Ata mutu moko zo koka lisusu ko bima na voiture na ete. Batu nyonso baziki. Batu nyonso calciné. Batu bazo zika tozo tala bango na bango tozo ka somo. Loko ka film ya action, siko on se retrouver na kati ya film action. Ba film ya bien te wana oza na kati ya film. C'est comme ça les visions. Somo ya ndenge wana kati ya ndoto na kokite mes frères et sœurs na kati ndoto na sutuki na bimi ezaki ndoto. Alors na comprendre belé makambo nzamba lobi nanga po makambo mituka ba genre ya message wana nzamba sala kisangango. Alors frères et sœurs, eloko nzamba zo yebisa ngai esika oyo eza conduite ya bato. Nzamba la kisingai clairement comportement ya bato. Ba voiture wana ko tuta na ndenge wana ezali comportement o bato bazana ngo. Ko tambola na bazo tambola eza ndenge bato bazo tambolela. Conduite na bango voiture yango wana. Conduite na bango eza mabe, comportement ya bato ezaki tellement mabe, ememi comportement na ekomema bato ebele na kufa. Ba comportement ya bato ekobomisa bato ebele. Donc ndenge nzamba lakisa biso tozwa na mutuka na nde toza ko tambola eza te po toza malamu. Biso toza bien ou bien toza différent te. Et là on nzamba nga lakisa nga place wana ezali exemple. Apesa kinga exemple pour na comprendre ce qui arrive à ces gens-là. Donc il fallait batwana nyonso tu batambola na ndenge nzamba lingelaki. Donc na ndenge nzamba azaki ko tambusa biso, ndenge biso tozaki ko tambola. Mais nga moko na misu nanga na mona nde batwana bazo tambola mabe, bakokaki ko échapper te. Yango na ndeko, na sepeli nga nde na pesi message, sala nga tellement somo. Nde na pesi yango lelo na kumisi nzambe, eloko nga na kusenga. Ndenge nzamba zo ba makambo nyonso na ba kagame na bat baza sima na ye makambo nyonso mabe nyonso bat bazo sana mokili oyo batu batika poto zwi lisusu grâce ya kotika nzamba sa biso susu grâce lelo tamsu lobi na tongo ekoma te toyebi lobi na tongo eloko esalama te toyebi mbula oyo tozokende makambo esalama te nzamba apesi nga date te apesi nga jour te malakisi ngai e nayebi so nzamba alakisi nga makambo seke nzamba akosala eloko moko akosala makambo na nyonso to alobi. Alors, nga devoir nange zali nini. Ndenge livre à Jérémie et Bissibiso, na verset Jérémie 23, na verset 28, et na biso boy. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et le na biso boy na lingala. Mosakoli o azui ndoto, azui message. Kouta na nzambe aloba ndoto wana. Donc asala devoir na ye nga na sali devoir nanga na komisi ba message oyo na komisi makambo nzamba lobi na makambo lobe belé mes bien-aimés dans le Seigneur na makambo koloba o na pesi déjà eza misato ezwi biso kamwa ngonga oyo na kozonga kopesa ba message mosusu mais to bwaka ba message oyo na maite makambo oyo nzamba lobaka na ngai eza nzambe nde mutati ndanga il m'utilise oui nzamba itizanga naza na nga na intérêt ta ya kosela nzambe makambo navandi ka bona okosela nzambe ya bato avandi nga na okosela ke makambo pona zwa pe loko te nzambe na bandeko na ngai makambo nzamba loba nanga soki botala kanga boyebi ke makambo nzamba loba nange kokisamaka ayebi bangonga kosala makambo ayebi ba promesse ya pesa nzambe ana kosaka te aza mutu te po akosa to blasphémer nzambe te to blasphémer Saint-Esprit te to examiner ba prophétie to salelango quelque chose au moins soki to moni luka osate to kende pa nzambe moko to tunaka ye makambo lobeli mwasi oyo
elingi oloba nini nzambe yo nde olobi na ye yo moto otindi ye aza papa na biso ayokaka me tobwaka yango na mai tonéglige makambo te toza surpris na makambo ebele. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, to partager message oyo na bandeko oyo bazwi peut-être ngolu te ya komona ou bien bamoni bayebaka ngai te ou bien bayebi message ndenge ezali te me yo otali yango pesa ndeko atala message ayeba azwa connaissance ya makambo mpona bomo ya bato ebele tosauve baame biso nyonso tosala mosala nzambe. Nzambe aza na lisu na yamonaka nyonso alalaka na ye te alalaka te. Donc voilà mes frères et sœurs, tosisi ba message na biso alelo soki Yesu Kristo na biso azongi te na koya na ba message wana mususu kopesa vraiment tika tata apambola bana na esika nyonso tout ozali esika message oyo ezwi biso tozala na confiance tolemba te toyebake mboka na biso ekozala libéré bakozwa mboka na biso te na mutu te eza mboka nzambe eza nango ya mutu te bakozwa ngo na mutu moko te tozala nde makasi tozala ferme tosalela maloba nzambe totelema tobima tosala nyonso toutilize nyonso nzambe apesi biso mpona mboka na biso vraiment tika tata nzambe apambola biso. Au revoir.